Bonjour, bonsoir, chers spectateurs. Ça dépend à air oyo, vous allez kolanda biso. Il y a epai bozwami de partout mokili mobimba. Il y a bino ndeko na kombo ya Edi Diba. Na yeli bino susu numéro ya lisolo moko oyo tokokabula biso na bino. Lelo nazana masolo mibale parce que maman oya de Congo Brazzaville a benga kinga. Tout ça qui déjà suite au itikalaki poto silisango na masolo na kosolo na bino lelo. Bande ko balandi, ça fait mal. Toujours de la lobaka. Lisolo yo ezali na ndeko mibale ba na bande ko mibale ba na mboko yo. Parce que mboko to ali il appelle ba problème na ngope ebele. Ils ont un problème ebele. Oyo tokubeta momuke lisolo biso na bino bolanda yango pe bo répondre biso na ba commentaire. Yango tokoloba awa titre ya émission ezali mituna ezali ya biso ba réponse ezali ya bino na ba commentaire. Bandeko esalaka mwa pasi mingi totika mboka na biso le Congo Kinshasa toye na mboka oyo na Afrique du Sud koluka vi. Mokomona muto aza koboma yo, muto aza kosala mabe, aza kaka ndeko na yo Congolais. Eza mutu mosusu te. Eza te ke yo ekolo mosusu nde eza kosala yo mabe. Mais ezali kaka Congolais nde aza koboma yo, nde aza kotrahir yo. Bandeko na ngai, ça fait mal. Ya kozwa appel oyo ya bandeko mibale oyo bazali bandeko ya basi bayaki na mboka oyo koluka pe vi otolobaka after that après ça après koluka vi bazwi ba programme na bango po babima mboka oyo bakende pe kosala vi na bamboka misusu libanda na Europa na Amerika wapi oyo basepelaki bakeli kosala ba vie na bango. Mais après moko na kati na bango azwi relation na mutu moko oyo bato tobengaka batindi cœur. Bato tobengaka ba pasta. Tindi cœur elakisi mutu aza na connexion ya kokota peut-être na ambassade Songolo Pakala. Azana we façon nzela akokota na mwa ambassade boye akokende nzela boye pona kozula yo visa ou bien mikanda oyo esalaki po yo bima na esika oyo bandeko balandi pasi mingi yango tokoloba biso bakongolais tolingani te yango tokoloba biso na bakongolais tobomanaka biso na biso. Chers amis spectateurs, bokolanda biso na mokolo lelo, émission ezali juste kosolola biso na bino, mituna ya biso, ba réponse na bino na ba commentaire. Pona nini kolia ndeko na moninga mbongo? Pona nini? Mbongo wana bami bato bazwi basali yango, o bazo pesa, ba o baluki yango, bazwi yango petete. Mais bandeko na biso ba Congolais baza toujours na motema mabe ya kolia bambongo baninga. Bana basi oyo babengaki biso na journée ya lobi na nzela ya singa na banimero na biso toafishaka toujours na kati ya chaîne mpona kolela ba problème oyo bango ekomeli bango na minute oyo kutu place ya kovanda eza lisusu te. Donc papa edi toza kodebriller na ndenge nyonso ya kosala mpona kopesa bandeko oyo ya basi esika ya kovanda. Bapesaki ndeko moko ya mobali mbongo na valeur ya $7,000 comme avance asalela bango ba démarche ya kokende Europe, France. Mbongo wana bapesi ndeko ya mobali wana $7,000
Bon, naboyi kotanga kombo na ye parce que eux ils ont insisté natanga mais biso na niveau ya musala na biso awa na kati ya Ediba TV toza peza permité parce que toboyi ba rancune, toboyi ba problème, nous voulons pas amener des histoires par-ci par-là pour le bien au comment. Donc chaîne wana yé pour na kubanda ko ya ko exposer ba kana biso mais on peut toujours raconter l'histoire pour yo olingi opesa sumbongo pa mutu moko tindike. Fais attention parce que ba tindike mingi bazo sala masolo na basi na bango ya bandako ba mama bana na bango ba yebi nini oyo bango bazali kosala pour escroquer les gens. Alors il faut toujours qu'on fasse attention. Yango na ye kopesa bino mbela oyo bosala attention mingi pe bokebi na kotala mutu nini yo kopesa mpata pe mamoye na yo. Tozwa spot publicitaire oyo ebongo tozonga na kati ya lisolo na biso oyo bandeko mibale ya basi baye kolenza biso na kati ya nzela ya singa kobenga papa edi tozali na problème awa ezwi biso toza kokufa toza komona epasi totekaki biloko ya ndaku tokangisaki nyonso sikoyo tozali sur ke toza kovoyage. Botala ndenge ndeko oyo alobaki bandeko ya basi tozwa na spot publicitaire oyo bongo tozonga na kati ya chaîne na biso bongo tosolola tosopa papa edi asabram. De médicaments à base de plantes médicinales et la spécificité, ce sont des plantes médicinales du Congo qui nous permettent d'obtenir ces différents produits que vous voyez. Et nous sommes situés sur l'avenue de l'Université, numéro 123. La référence est l'arrêt Capella 2. Et là, vous demandez la centrale de distribution Méamycine et Diazostimule. Et nos numéros de contact sont affichés sur le bas de vos écrans. Au CRMTA, nous avons deux branches. Il y a la branche cosmétique et la branche médicaments. Dans le cosmétique, nous avons Dilsi au collagène pour le traitement de tampons, de rides, de cernes, de poches. Et on l'utilise avec son sérum et le savon. Nous avons Dilsi réparateur pour le traitement de boutons et de tout ce qui est problème au niveau de la peau. Ça répare votre peau. Et on l'utilise avec son sérum et son savon aussi. Vous pouvez associer le gel douche fait à base de papaye. Nous avons Dilsi cheveux, crème cheveux qui favorise la repousse des cheveux abîmés pour les cheveux colorés. Ça retarde la repousse des cheveux blancs. Vous pouvez l'utiliser avec l'huile et son shampoing. Bandeko balandi toyoko songa na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo oyo eza kopesa force pe goût na kati ya Afrique du Sud pe mokili mobimba oyo bazali kolanda ndeko oyo tozali kolanda ngai aimer pe partager commenter loba na kati ya chaîne koma po papa edi diba amona na yeba nini oyo tokoki kokabula na mikolo koya pe nini tokoki kobongisa pe nini tokoki kosala po lobi bakambo oyo estope. Naye kopesa mbote na petite sœur na nga propre oyo afungoli motema mpona kopesa mwa meya na ye moko lokola membre partenaire. Pour liste ba membre partenaire ezaka kobenga numéro wana eza affiché nde bokozwa bino po bokoma ba membre pe partenaire. Ata na $1 na oyo ya pamba ekosunga chaîne oyo. Petite sœur na ngai Aline Baike, nouveau patron na kati ya Cape Town. Toye kopesa mbote, toye kopesa Sabrina Mbwaya, mama national, babengaki mingi mamu national, Machiameno. Là, allez-y comprendre. Donc, c'est ma petite sœur propre. Il y a minu moko makila me minu donc oyo meli mususu bobwaka yewana mamu national koloba salon na kati ya Afrique du Sud. Na ekopesa mbote na ndeko na ngai Papi Mampuya,
na Kinshasa mpe na ndeko na ngai Charlie Lushiba Soweto na kati ya Afrique du Sud baye oyo bandimi kozala na kati ya Ediba TV comme bato oyo bakosala bakopresente ba émission ndeko Charlie Lushiba Soweto toyebi ke semaine eza koya tokomona ba numéro na yo ya sika na kati ya Ediba TV mwana Kongo bandeko balandi tozongi na kati ya lisolo na biso toza kobeta mpona kokontinue yango mpona kokende nango mosika bandeko bana basi oyo bapesaki tindikere $7,000 donc comme $3,500 $3,500 de ce côté. Alors le mec asengaki bango $6,000 par personne. Donc batikalaki na mbongo na ye lokola $5,000. Babimisi ba passeport na biso ba congolais, basali makambo nyonso bapesi ye ya kotiela bango ba visa kotambola boye gauche droite. Wana mbongo wana tozopesa sans compter mbongo ya billet. Donc billet bokosomba bino moko. Bana basi wana wuta bakoma mboka oyo selon masolo na bango basali na mboka oyo 8 ans. Donc bazwi grâce, bazwi mwa misala, babombi mbongo, baéconomiser, babona bango kotambola mabe lokola bana basi misusu batambolaka na kati ya mboka oyo bakende de gauche à droite te. Bango balandaki vraiment via losambo, basambelaki, bakendaki kozala na zona ba église na bango par-ci par-là. En tout cas, bapesaki discipline na kati ya bomoi na bango po bakangisa bameya wana. Bapesa tindikere mbongo de cela maintenant 7 mois passés. Eza soki babengi ye kaka baexplication na bapasseport bamonaka susu te nyonso ekoma kaka invisible. Subitement, ça fait 3 semaines passées, elle t'indiquait à programmer voyage na bango pour voyager. Ndayeli bango ba passeport. Na kati ya ba passeport atieli bango ba visa fake. Bandeko. Pona nini konyokola bandeko na yo ya basi. Pe bino nyonso bozali ba congolais parce que le type en question azali t'indiquait yaba congolais azali congolais ndenge ngana za ndenge yo mutu za kolanda ngai bandeko balandi na kati Ediba TV ezali chaîne oyo eza ko édifier mwana nyonso oyo alandaka ngo na mokili tindikere aye kopesa bandeko ba passeport na ba visa sec et puis il a changé l'adresse bango ba éviter. Après si bango l'un de ces garçons moko boye soi-disant pile petit na ye yende bakone kosomba ba billet na bango yende bakosala booking na bango yende bakosala ba démarche nyonso ya voyage na bango oyo etikali po abimisa bango na aéroport na biso awa aéroport international Ortam oyo apesaki bango kakosala makambo na bango apesi na numéro apesi bango na numéro omoni ele bokosala ba démarche na bango na mutu oyo nde reste ya mbongo etika non quand ils sont venus déjà babakiselaki ye déjà $3,000 ele apesi bango ba passeport na ba visa na kati babakiseli $3,000 etikali lokola $2,000. Donc le $2,000 e bokosilisa makambo bosoli ba billet nde bokozwa mbongo wana bopesi pe na ye yende akosala bino ba démarche etikali reste aéroport po bopi mokolo bayokanaki po bapesa tindikere oyo atikalaki restant mbongo donc 3 jours avant po bakende kosomba ba billet tout consomme on appelle ce numéro ezoleka te bazobenga siko numéro ya de tindikere ezoleka pete batelengani baleli comme Ediba TV azana bato oyo déjà bakomi na kati ya rayon balobi te tobenga papa Ediba nde akotrouvele bino solution po tokapite bato wana pe topanza sango wana na kati ya nzela ya télévision na biso oyo
etando oyo bato bazali kolanda pona koyeba banani bazali badongolo miso parce que ces gens-là ce sont de même bazaka le même na bandoki le même avec des sorciers bato oyo ngana lisepelaka na bango te bato oyo biso tolingaka te wana bato oyo baza koya mpona koderobe biso bato oyo baza koya mpona koescroke biso bandeko balandi ndeko congolais linga ndeko na yo congolais ne faites pas mal à ton prochain congolais toza na baekolo ebele awa tozomona comment ils vivent pourquoi yo ke tokoescroke kaka ndeko no congolais nde ezali mwa lisolo nayaki nango ya kokabula ngai na bino ngai na yo mituna ezali ya biso bareponse eza ya bino na bakomateur papa edi oyo nazalaki nango oyo nazwi na nzela ya singa mpe naza na bango na minute oyo nazosala émission naza na bango awa ça fait mal tochange totikaki moyibi totika koderobe kaka ndeko na yo ndeko akangisi mpata na ye pendant bande oyo avandi ya 8 ans soki 9 ans 8 ans je crois nde bayebisaki ngai alors yo ye mbala moko mpona kozwa mbongo wana kote okei awa lelo toza na basali ya nzambe bakotya maboko bakobelela bakoganga yo komona nzela et puis vous prenez cet argent monga bongo bozoliesa yango bafamille na bino booliesa bana na bino bandeko balandi mpona lelo tosuki wana tokutani mokolo alobi soki yesu azongi te merci ezalaki conseil mpona kotalisa bandeko oyo baza toujours na habitude ya koderobe bato koescroke bato bameya na bango ce n'est pas bien merci beaucoup tokutani soki yesu azongi te bye. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe fungwa. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai papa kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti l'hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nakie kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai na tiko kobwaka yango velo na tiko kotambola nango te babeki siko na bwaka na komo tambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na bato ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala yango te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital